la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na shema ya Sun TV, na koleka nanga na shema ya Sun TV, la chaîne la plus suivie, la chaîne. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na écoutez libino, na pesibino mbote, na kombo na Yesu, tikete nzamba lola, asala biso bola mona mokola lelo bandeko na ngai, soki te moni sina mokola lelo, ezali makasi na yo te, ezali makasi na ngai te, ezali se ngolu ya nzambe esali ke tokutana na kati ya mabi ya Star TV. Ndela baka bandeko na ngai, oyebi ke azali muta liboso na kata chaîne na biso, na ekopesa yo nouvelle ya malamu ya kolobaki ozali na fausse adresse te, ozali na adresse ya malamu. Pamba te na kata mabi ya Star TV bandeko na ngai, toloba makambo mingi ezoleka na société na biso bakwa Angola. Bakwa Angola bandeko na ngai, engelo ba Congolais, Bangolaises, ba Congolais ngambu, biso tozali moto moko na asi na lobi eloko. Yango yozali muta liboso bandeko na ngai, o s'abonner na kata chaîne na biso ndeko na ngai. Tango nga wana soki la Star boki mo eloko ozala kamena na mwa souplicité ya kozwa yango. Yo bandeko na nga na kata mabi ya Star TV, tosala kabagak, toyaka na ba analyse, tobetaka masolo comme si okobenga nga opesinga masolo, tobeti masolo, tosala basuki mboka no sozali bandeko na ngai, soki obali contactez toujours mabi ya Star TV, tokoya na mboka no sa tupa mate, toza na biso na passeport rouge, to déplacer na biso. Babi na kata mabi ya Star TV bandeko na ngai, numéro téléphone ezala bandeko na nga, benga opesanga lisolo, benga encouragenga, benga obima sponsor na kata mabi ya Star TV, benga okoma membre na kata mabi ya Star TV. Ye bandeko na ngai, tozali na assurance na biso ya assurance maladie et pas ndeko na biso ya Nick assurance. Na kati na biso bandeko na ngai, na kati assurance maladie na bandeko na ngai, ezali na makambo ebele, ezali na kati. Aïe qui azali intéressé bandeko na nga, contactez toujours numéro mabi ya Star TV, na kozanga te akopase bino numéro ya ndeko na biso Yannick ya assurance. Balobi bandeko na ngai na bosanite su akoloba merci beaucoup na bandeko yo basunganga de près de loin na moi choquin na moi eloko ba conseil ba cadeau e sala ka la Star moi bien e sala ka la Star mbebona e ka okarate ezali pa na grâce na bino. Yango na bani ko senga merci mingi na Christopher Songo babi mobala senga ke loko te na poche na kata Londres na peso mbote mingi, sans oublier na pesi mbote na nga balobi na Pati Nzambe madame Dauphin na kata Londres babi mwanso atone be pesi na kata Nzoto na peso mbote mingi na site ya kopesa mbote na nga babi na Yasimini petit frère de Jésus na kata pana na peso mbote mingi na pesi mbote na nga babi na Fola Mazambi babi Rea Kitendi étoile ya mboka na peso mbote na pesi mbote na nga na Dadi Ilenda bandeko na ngai tikete nzamba lola asala biso bolamu na sipote no obodeli ko mena kati ya mabi ya Star TV, sans oublier ba lobby piti implice na kata France na peso mbote bona zumwa ta ya roba kombo na yo. Donc na peso mbote peso zali na 5 star peso mbote babi na jipe bwaka babi nzete ya moto vedi osimbi okangami soki na te na gauche balobi na pesi mbote babi na Jansim Vula balobi na kata pana na peso mbote babi na Papi Chesco Mokonzi na kata pana na peso mbote mingi na 5 site bandeko na nga ya kopesa mbote mi babi na Pensa Muzingu na kata France na peso mbote na pesi mbote na Bill Gates balobi lelo ne lelo zane lelo ndo tendo ko solo la masolo oyo ozo mona ke oyo ezali na kata comité so bakwa Angola yeba ndeko na ngai lelo bozali ya kosepela pamba te na kozala ngai moko te naza na invité na nga bandeko na nga oyo bino no sotu boyebi o bino stu bo sepela na bande kolanga oze akosepela bande kolanga aimer vidéo wana ekosala nga bien makasi mingi bana ko partager ekosala biso bien mingi yo partager ani na WhatsApp yo partager ani na Facebook na partager émission oyo ezo sunga biso pa mate émission ezame intéressé vraiment na yo mtozo tala na bité baba intéressé
docteur Achille corrige nga kaka donc to la na ke ozali ya ko sepela émission na biso lelo bandeko na nga na bengisi ndeko na biso bino moko boyebi alobaka tellement malamu mingi Mabia Star TV asali ba recherche partout apesi ndeko na biso invitation ndeko na biso bandeko na nga pe aboye invitation te anzimi invitation wana pona kotelisa bino bandeko na ngai qualité ya musala na kata Mabia Star TV vitesse nini otokoma okeye nango lelo tozana bino elongo ya komanda eso a direct ya Belgique bino mo boyebi komanda eso azali moko oyo abundelaka mboka na biso Congo Congolais moko te libanda abosani komande eso moko te abosani sans plus tarder bandeko na ngai tozoyamba invité na biso komando eso bamoureuse na ngai kaka nde nayebisaki bino lelo tozali na invité na biso azali invité spécial mpo na yo mpo na ngai nasi mutu azoloba lelo bandeko na ngai alobaka tellement bien alobaka tellement kitoko yebake ozali ya kosepela donc bandeko na ngai banda kopartage video banda kobenga bacopain bacopine wana tosolola na kati ya Mabia Star TV yango nakopase invité na ngai nakopesa ye mbote. Bonjour papa. Ouais, bonjour maman Mabia Star, bonjour na bandeko nyonso bazolanda biso na Mabia Star donc mikoloyo na ba nyonso balingaka ba information o eza ya vrai et ezalaka sans montage ba bandolanda biso ngana wa ya mbubis awa na Mabia Star ba boyoka ba information o peut-être ba presse ya mboka ekoloba tenet kolo na moto komi ba partenaire na Mabia Star pona kolikisa ba message ya banamboka. Ok, merci beaucoup bandeko na nasi boyoki da mungongo wana tozali na komando eso. Kombono yango na papa. Bon, wana ezala ngo sobriquet mais le vrai nom ya famille ezalaka Ekanji de Sommet. Biso comme na botama na ngai après ba retour à l'authenticité na zwa na nga ba komba ba Jean ba Thierry. Donc ba pesa nga moke Esommet. Donc eso eza abréviation ya Esommet donc eza couvre comme na nga penza eza eso même maman nga benga nga komwana. Ok, merci beaucoup commando eso nazo sepa nzo loba et ça nga déjà moi loko kona si ba mourir na ngai bazali ya ko sepela na mokola lelo. Commando eso lo to bengi so na plateau Mabia Star TV ya affaire ya konga litena peut ce ko yebiango. Congolité na bino nde bobenga ngo ya congolité. Congolité, c'est Congolité, je vais excuser, ça va aventure, maman bana. Hein? Congolité, c'est aventure, purement aventure, la distraction encore de plus à la tête du pays, surtout dans notre pays. Bato bazo kufa ebele maman nangai. Wana eza ba distraction échappatoire ya bokima responsabilité. Hein? Congolité euti wapi? Pendant tout ce temps, pourquoi souleva problème à Congolité? Parce que papa na kati ote pa mate eningisi mamboka ma Congo na minito eza koningana. Yango moni na zuyo te mo le baka mo eloko be eloko sentiment na ezali nini na likambu oyo. Okoko fungwa ma mke ba mo eloko ba mourir na ba yoka yo. C'est ça na ngena lobela par rapport à Congolité o bango azolobela wana ki eza distraction. Ils ont purement échappatoire par rapport à la responsabilité de la promesse de Félix. Parce que Félix, dans la campagne électorale, a promis au peuple que à côté de Congo et comme Allemagne d'Afrique. Ce que mon bateau qui peut soulever problème pour la Congolité, ils ont plus qu'à la Taliban. Donc, les talibans, quel que soit au monde qui va au monde à ma place, mon côté, ce sont des frères pendant la nuit et dans le sang. Et mon doigt a soulevé problème, ils Ali Noël Chani. Noël Chani a soulevé un mot par rapport à l'intérêt à son frère Félix. Parce que Ayebi Félix, bilan déjà est une catastrophe. En 2023, si ça s'avérait que l'élection est salement, donc Félix a causé même 2%, même 1% aux voté.
parce que eza catastrophe na ba élection oyo uti koleka et Félix va voter été ba sala tout pour ba élection na azwaki 15%. Au-delà de 15% oyo aswaki lelo siko ba pesi Félix responsabilité à diriger mboka wana bande konaye ba moni ke candidat élection 2023 soki ba ke yango na ba tulokola ba katumbi ba ko gagner ye ba ko gagner ye on dit que vous soulevez le problème à Congolité. Le problème est la nationalité à Congolité. On a un maman bana lelo na lingi na pesa na exemple. Moi je suis pas pour parce que ngala lingi soki Congolité ko salema biso bana mboka biso ba vrai zairwa to ya ko sala yango parce que biso to ko sala ngo sans parti pris. To ko sala ngo avec un amour. Ya ko yeba ke ezana batu bana mosusu oyo baza vrai bana mboka baboti libanda baboti na ba France baboti na ba Belge baboti na ba Allemand. Vous comprenez? Si vous avez un biso wana, donc interdire bango, baya kozwa fait la responsabilité na mboka wana pour intérêt à Félix. Non, c'est pas ça. Bango baza osala ngo plus pour intérêt à Félix parce que ba yiki na 2023 ba élection soki ba meki ko kende na ndenge baza wana ba ko gagner te parce que ba yiki mutu lokola Katumbi parce que bango zo viser plus Katumbi. Ba yiki Katumbi bobo sala tout le Congo. La Congo a un problème géopolitique. Ça veut dire problème linguistique. Ils ont un problème ya Baswahili, Bangala, Congo. Yo kande commandé so azoloba tema malamu mingi tema za invité na biso bandeko na ngai biso tozo kaka ndenge azoloba tokosala pe balanalyse na biso na suka etaki na kata mabi ya Star TV il faut peut-être le loko comme habitude. Yabi bandeko na ngai moni makambo o tozoloba o bandeko na ngai zali très important pamba te biso ba misusu bana biso ba misusu babala ba ekolo bana biso ba misusu babala bato amboka mususu dans ce tolobela ngo to muto kolobela biso akozala te yango moni il photo solo na nango photo so za très important photo solo na nango même ya Congolité o bazoloba lelo eza problème ya peuple congolais eza problème ba luba baluba bango akomi komona adversaire na bango monene c'est Katumbi parce qu'il y a les problèmes il y a géopolitique et tous les Baswahili au cas de où que ba élection salema tous les Baswahili ils vont voter Katumbi parce qu'il y a un problème géopolitique et pour le moment Félix il est maintenant il est coincé il y a comme ça alliance na n'importe qui parce que nani a comme ça na alliance mutu moko te même bato ya Kabila bakosala na ile so alliance te même bakosala na Félix alliance te parce que bamoni comment se comporter na bato oyo asalaki na bango alliance omoni yango moni ke mpona ko éliminer ba adversaire bake ko soulever problème wana omoni le problème oyo biso tokomona ke bato lokola bachani il fallait basala il fallait déjà babanda nano kolobela Félix par rapport à ba promesse a prometaki bato ke Allemagne d'Afrique lelo il faut tout monde babandi ko sala déjà ba madusu ba mabulu ya métro ba komi ko sala ba tram ba komi ko sala ba nini ba koma ba autoroute mais baza ko tika makambo eza important ba ke ko soulever problème oyo pour le moment la majorité ya ba bato bazo diriger mboka sur des étrangers et moko Félix aza congolais 100% aza congolais mais bande ko wana bazo au moins ba attaquer pe na Félix bazo ko soulever point wana te lobi na landi Jean-Marc Kabund alobi que ndenge za boye aka uti ko sola mama Marti bo betela mama Marti maboko na uti ko sola mama Marti alobi président ça veut dire Félix alobi Félix a expliqué ki mabe ya ko lobake mama na ye aza ndambo angolaise a expliqué ki mabe donc Félix a sens bon ça la même oyeba origine mama na ye donc Félix pour na yende nga zobaka ayebi salaire na été ayebi makambo elikaki na minembo été ayebi même te ke origine ya mama na ye parce que selon Marc Kabund alobi ke Félix alobi ke et mama ya Félix alobi te Félix apesaki nini histoire na ye bien te ya koloba ke papa ya mama Martha uta Angola eza koko ya Félix ne uta Angola au moins déjà ça faux parce que ça fait plusieurs années Félix a sala interview wana et mutu atakaye na makambo wana po Félix sala interview ezaki ngai mutu na lobela makambo nationalité ya primi ba asala ngo na mikro ya dona omoni c'est pour vous dire que makambo o bango azoluka wana ya koluka ke il faut des Congolais de père et de mère automatiquement Félix il est disqualifié parce que bato yango bakatumbi na bato wana bayebi koloba te
il faut pas soulever point wana que Félix aussi il ne va pas se présenter au moment ba taliba okanga bambanga na bango ba okanga minoko na bango mais comme bazana ozozo mutu lokola Francis Kalombo un taliban otia liboso alobela yo mais il va défendre son frère donc le problème wana maman eza ko bénéficier na peuple té pour le moment toza besoin na problème eza wana ke a prometaki ba toke soso ekokita mikolo uti oleka ti lelo soso ezaka ndenge wana a prometaki ba toke akolongola ba taxe na aéroport o bato afutaka ba 550 ti lelo eza wana a prometaki ba toke makambo ya minembwe donc anile yango si lelo makambo ya minembwe sor nango ezoyebana te a prometaki ba na batie na omoni ça veut dire Félix biloko azoloba eza lokuta ande on a fait ba ko défendre mais mababi bango moko nalo parce qu'il moko te azana droit ya kolobela makambo ya kikongolité na moko azate parce que bango tout na Félix ba étranger même ye moko Tchani muto azolobela wana ye moko Tchani na muposhi na ye aza américain ye bisanga lokola Noël Tchani soki lelo a gagné mbongo na ndenge azana na Congo akotia ngo na compte na pays ni ne ko bénéficier na ba taxi kuna na kati ils ba américain parce que lui c'était un américain Noël Tchani c'était un américain mais azolo bien makamba ki congolité de mama muto ako sabino te dossier wana pour le moment il faut biso moko bana mboka to ya ko traiter yango pour to traiter yango sans parti pris parce que to boti ebele libanda to boti bana ebele baza libanda lelo to se retrouver na judo na lelo na journée à lelo na jeux olympiques siko to lobanini congolaise moko aza champion ya judo azo bunda pona France mais Allemagne mundele aza ni papa ni mama te azo bunda pona Congo siko ba congolais ba ko soutenir nani na mbala demi balewana ko congolaise azo bunda pona France mais Allemagne azo bunda pona Congo nyonso wana eza nini baza congolais azo comprendre te ke baza ko benga na biso na mboka na biso bato moso azo remplacer biso lelo ti na niveau ya judo tokomi komona ke ba paya ba remplacer biso mais ba vrai congolais bazo bunda pona ba pays mosusu donc pour vous dire que maman eza distraction peuple aza besoin ya azala sécuriser social ezala alia amela le reste wana yaka katango peuple aza posé pour kosala ba recensement après koyeba nani aza congolais de père et de mère. Merci beaucoup papa nanga ozoloba tellement bien makasi na osepela na yo. Alors awa yo lobi boye siko esengeli nini pona peuple? Allô commandant Kinga? Allô? Oyo Kinga nena lobi? Allô? Allô commandant na oyo koyo Kinga? Ba oyo kanga te? Abande oyo kayo te. Ah siko ça va? Oui, ça va. Siko ayo lobi bo siko ni de sengeli pa ba peuple ba sala kasi. Ayo lobi bongo. Non, problème à peuple, il faut là nos peuples là qui mboka wana est dirigé par les étrangers en commençant par Félix qui n'est pas vrai congolais, c'est pourquoi on dit que aza même na souci à peuple wana te. Parce que muto aza vrai congolais lokola biso. Donc boye baké muto wana na souci à peuple, mais Félix aza na souci à peuple wana te. Yango zo mona ke bakamoto ezo de kana mboka wana Félix aza kuna te parce que makila ba congolais za na kati na vraiment te. Donc bande ko na 100% congolais te aza 75% congolais 25 aza Alors, donc, questions Ali autour, je vais répondre. Ok, ozo répondre bien makasi na si ba mouré zinanga baza vraiment ya ko sepla makasi. Suko pona ya makambu oyo. Attention nango ezali vraiment nini na sena makambu oyo. Non, l'objectif est qu'il faut préparer l'élection à Bango en 2023, pour baza impopulaire, pour gagner un peu l'élection. Cette fois-ci, quand même, il y a qui est sauvé Bango, il y a qui est à la plus c'est bilan, ceux qui va respecter Kotonga Bandako, Kotonga école, hôpitaux, balinga qui va quand même s'attacher plus à exploit, basali mais basali on appelle ça foin. Siko ningalo ba Siko ningalo ba ke Siko ningalo ba ke na sima makambo bazolo ba na se ke eloko moko za na sima bazo préparer.
Pana lo ba voter. Bazolinga ba candidat mosusu te na 2023. Kala mingi te bokomona memba Fayulu to ala ba olukela bango ba problème. Bango tout ba olukela bango ba problème parce que ba yebi ke candidat na bango aza impopulaire. Soki Félix Amiko okende na ba élection na situation actuelle, a cause même 1% te. A cause te. Donc il faut qu'on banda déjà qu'on banda ko disqualifier ba oyo ba koki ko ba ko gagner après qu'on préparer fraude. Il faut qu'on prépare tricherie. Donc ma intérêt na bango ya bandeko na biso Kasai wana eza pona intérêt ya peuple zaïrois te, eza plus pona intérêt ya ndeko na bango muluba la tête du pays. Mais baza sous na longue vite kala mingi te pouvoir wana bazo kima. Omoni bandeko na biso wana kala mingi te bako kima mboka wana, kala mingi te bako bandose ngunda o ekokoma bien pona bandeko na biso Kasai soki oyoka olobi na muluba ba pesi ngunda. Ko kala mingi te bako kima Kongo mobiba. Bako kima. Na ba bêtises o basali ba Congolais. Si quand papa na tout nos questions, on monite que oyezali discrimination ya nini? Ya pour le moment banani baza discrimination ya nini parce que banani baza ko discriminer contre banani. Eza bango kende nano à partir ya misala déjà. Obona ke ba conseil tu a Félix. Baluba na babanki bache baluba na armée baluba siko discrimination ya nini banani bazo lakisa ke bango de bazo tia les discrimination na eza bango ti place nyonso ekomi kaka baluba na ba fonction tout baluba discrimination contre le peuple congolais yango na bango bato baina yango mais ba poste mususu papa mais na ba poste mususu tozomona ezaka baluba te sape ba ekolo mususu bangala bazali yo koma yo kangami kala baluba na baluba mama na yo na oza journaliste la kosenga yo kendo lukela biso ba conseiller tout na ba ministre oyo IDPS etie ba ministre ya IDPS parce que gouvernement na bango wana ya occupation eza composé na ba ministre belé lukela na ba ministre ya IDPS omona ke 80% 90% baluba bango tout ti ba ke na banque nationale ba ke ocha moluba donc mboka wana ekomi royaume ya baluba mais biso to biso bango to concéder te bakokima mboka wana soki eza na peuple oyo azotia désordre na ba province tout nous sommes pas contre les baluba mais bandeko na biso wana bazotia désordre partout soki oke na Kisangani okomona ke bandeko na biso ya Kasai bauti Kasai Kongo eza mboka na bango mais bauti na Kasai bake kotia mboka désordre na Kisangani soki oke na Bandundu okomona ke bandeko na biso wana bauti Kasai bake kotia désordre na Bandundu kendelo na Kinshasa okomona ke bato bazotia désordre eza bato ba province mosusu te ba tribu mosusu te kaka bandeko na biso ba Kasai kende na Katanga awa nazoyebisa bino namoni bakomi kobeta bakatange baluba bakomi kobeta bakatange me bazoyeba te o bango bazo seme lobi bakomoissonne yango parce que pouvoir wana ekotikala bango na maboko te n'importe quel moment ekoéchappe bango sort na bango ekozala nini sort na bango ekozala nini bayeba ke peuple wana azazoba te azomona nyonso bango bazosala. Ok, merci beaucoup. Balobi, peuple congolais, azazo bate, peuple congolais, azomona makamuno surtout, ezo le kanamboka ya Congo. Papa na biso commandé so, nangina tu na lususu keso moko awa. Est-ce que Chani, azali na parapluie moko teza na simane pa na problème oyo? Aza besoin parapluie te ya bango eza na makila mama bana. Na makila ndeni, funga bana na bango elong na makila ndeni. Pa na ndeko Chani. Makila, yeba ke ndeko na biso ya Kasai atoza na eka moko aza toujours na azobundela moninde kona même Jacques Ndala obakangi wana même enregistra ye azoloba ke infiltra katumbi kaka même Jacques Ndala donc bandeko na biso na baza sincère te soki bozana bango ozana ye ana amitié ou bien bazaka sincère te azosala ngo pona intérêt à Félix parce que pona bandeko na biso baluba de 32 ans Mobutu ba souffra trop cette fois-ci il faut pas conserver pouvoir na bango et que conserver pouvoir wana il faut basa la tout de façon bango tout ba banda ko bundisa bato bakomi na niveau même ya kofinga na basango o basango balataka bakaleso na kati te balataka barobe ya minene bato wana pona kaka Félix kaka omoni basa isu bakoma ba impoli ko manquer bato tout respect pona ka Félix atika la wana mais soki ndeko na bino moningi atika la wana mais il faut quand même à travailler ndeko na bino à travailler ala kisa bilan na ye et défendre mais bilan zéro muto azoyeba même nombre azoyeba même salaire na été ce qui est grave ayebi même origine maman na été pour maman Jean-Marc Kabondi muto alobi abi Félix a beta histoire maman
mutu mobima ayebi même nombre ya bana aza na ete même mwana na kizengi azawa na ebite soka yeba kake atika mwana kizengi awa donc ils ont problème que bandeko na biso ya Kasai bazomona danger teke ndeko na bango soki lelo pouvoir ekwei bakofuta cher parce que régime wana ekoya ezalaka bongo ntango ekozwa tribu na province oyo edirijaki basibisaka eleo lelo bayebake bakosibir conséquence ya politique au Félix akotisi bango na kati. Merci beaucoup papa, merci beaucoup commandant so na tuna su question moko o Bill Gates ebisanga na pozo yo. OK, yebisa peuple pona nini loi oyo ebimika na moment oyo na tangu oyo. Parce que baza bakomi na course ba élection 2023. Ah bon? Élection ngo pe kozala te. Élection ngo pe kozala te pona Félix glissement est très important et dialogue. Yango nazo bisa bandeko na biso bato ba soutenaka ba politiciens na ba fayulu batotwana bazo kende na dialogue. Félix suka nango akolâcher prise. Akondima dialogue. Et dialogue wana ekopesa isu même 2 ans. Donc pour Félix même un jour à la tête du pays est très important. Ba soulever pour wana parce que baza besoin ko disqualifier mais tango Katumbi abande ko pesa papa Tshisekedi ya Félix Mbongo. Tango Katumbi abande ko futela Félix ba bia ba avion. Ba yeba kiteke Katumbi a congolais te. Ba yeba kiteke Mbongo tozodi eza mopaye. Ba yeba kiti. Mais comme ba komi na pouvoir a commis adversaire na bango wana eza problème entre bango na bango. Bato ba koya ko traiter problème avec eza biso moko ba vrai congolais. Donc il y a qu'on résoudre le problème qui est congolais qui ne l'a pas et nani a postuler ou pas parce que tous les bana na biso ebele o ba otami libanda biso na groupe voilà on peut question que na tuna commander so on peut question na tuna est-ce que aux assure que ba congolaise nyonso ezali do bazali na papa na bango congolais pe ba maman congolaise est-ce que aux assure non congolais toi azana papa maman congolais parce que toboti ebele libanda wa toboti ebele na moi que aux la taliban oyo zaka na se na se azete limité cerveau na yo se limité kana limité kanisi ki bazo po bango bazo bota bango na bango ne batelema na se azete mais biso bato to tamboli to yebike to boti na ba suédoise to boti na ba américaine to boti na ba belge donc to si to komi na bana mosusu ko mwana mosusu mona koti boya bozo kanisa mundibu oyo ki peza boy tonto bonyo za malamu nani congolaise ozoye bateke ndeko na yo amasi donc il faut biso batoko bungisa te richesse wana ya bana na biso toboti libanda pona intérêt à Félix bana na biso na bazana droit na kati soki Katumbi a se retrouver azana problème ya national donc bana biso bazana kati ni papa na kati ote donc bana biso bazana droit ya mboka Congo par exemple que soki nga lelo na boti par exemple un exemple nga lelo na boti mwana na mundibu donc mwana na kobota wana mundibu azape na droit pe ya ko zwa pe poste na mboka Congo. Mais ba poste il faut ezala parce que constitution na bangwana basalaki yango pona kotaye pona bango moko omoni ba poste na bana na biso oyo babotami libanda il faut bakokoma ba ministre bakokoma na ba nini mais na constitution oyo ya biso vraiment oyo ya kala eza ko velo yango izo pesa teke mwana oyo aza 50% bani akoma na ba poste wana lokola ba président mais tout le monde ba premier ministre Kengo un Rwandais 100% avec premier ministre bazaki ebele wana ba bisengima na banini mais bazaki au travail to pekisa bango te mais oya bango ya bataliban bakomi ka soki batelemi na séance ete wana batali ka koza pembe aza ndeko na biso te na landa bango da mombole ndeko na biso te nani chividi chimanga ndeko na bango pe muluba aza ndipo azaka pembe bakomi pa jibe mpiana ndeko na biso po ya jibe mpiana za choko ozomona bato wana koma bazo discrimination oyo zolobela wana yango wana bana na biso toboti awa mutu moko akolongola bango ki congolais te siko papa commandant sonana tuna su question est-ce que na ka oyo bakoyi kozwa lwa mongo te par exemple baselisa bato examen makila na biso soki olingi osalisa examen makila bana mosusu oza bana bapapa na bango te kana sasi ni keso to tele en général biso ba mane to yebaka ke mwana ona bote na congolais be na bote na congolais te sikuna ndenge komi ko lobake avo ko maboye il faut ça 100% papa congolais bona boye siko so parce que mutu moko mundi moko ba bimi na posa pe même ça bino ke ngale na za congolais ce qui peuple intimité mais quand même pas ko lobake OK ba sel se be examen makila ba yebake makila o za maman be za maman o te wana pe ko sur peuple congolais mama test ya mwana
soki olingi badésordre na bafamille ya bato te kosala baexamen ya makila te ya solo papa meme awa na poto basalaka yango te moto lokola Olivier Kamita tokoplace wapi papa motu mwindo mama motu mwindo okoplace wapi Olivier Kamita to mama na ye congolaise nani mama na ye motu mwindo papa na ye motu mwindo me ya bima meji yo mosiko expliquer nga histoire naza ni ndundu te en tout cas naza ndundu te yo kokende kozwa bakaya ba ADN na bato ya ndenge wana kasi na sasi nini ke pa mutu nyonso to azobima ke aza congolaise aza 100% congolaise bonabo sikoyo eloko oyo ekosunga peuple congolais soki basali systeme ya kocheke makila ekosala peuple congolais bien makasi problème ya Congo parce que ba congolais belé mais nani no commandant so pas ba congolais belé ba sa ba congolais même mi ba yebaraté mi ba sundela bango ba kosela bango ke ose ekolo bo me puta za 100% congolais yebaraté mais c'est parce que to kena système na zolo ba ko checker makile ekozala mi makasi mingi makila la nationalité ya motuté makila et la nationalité ya motuté moni papa nde mutu ayeba mama nde ayeba papa nkolo mwana comprendre maman de ayeba kolo mwana papa donc les problèmes ils na niveau makila te les problèmes ils osenga amour nano ya mabele wana bato ebele bana amour ya mabele wana te comprendre parce que soki otali bato oyo babetela Kagame maboko na stade kaka bato bazolobela bazoloba ba 100% bakongolais bango nde babetela Kagame maboko na stade baluba wana bango babetela Kagame maboko sikoyo okolobake ba étranger nde babetela Kagame maboko Comment tu vas demi Dakar basé belé na gouvernement nous commandons so ba demi Dakar basé belé maman wana eza faux débat batika bandeko na biso oyo baza ba vrai fils et fille ba botama na papa étranger ou bien maman étranger na maman congolais soki Katumbi ezo déranger bango baya kwa mbrouiller bandeko na biso mosusu baza ba congolais makambo demi Dakar ezate ce sont des congolais oyo ba botami na papa ou bien maman moko aza libanda pourquoi ko bamba bango ba kombo demi Dakar pourquoi ce sont des congolais des parents entiers baza ba congolais baza ba congolais ba demi Dakar baza te demi Dakar ezate mama ba congolais bandeko na biso papa bi pe que posa pe taliban foso solo ba pe ozomona ndenge posa pe taliban langa mwana kuna foso solo bozomona na pe oza taliban langa mukuna parce que moi je suis un homme d'état je suis quelqu'un qui connaît bien le Congo bien okaisa ke demi Dakar il faut za mutapembe la bango tourna qui est le vrai congolais entre nga na Félix qui est le vrai congolais moi je suis 100% congolais moi je suis un vrai 100% congolais parce que naza na frontière ata na pays moko te mais kasa eza na frontière na Angola preuve que maman Félix a été na Angola moi je suis 100% congolais sans frontière oya yebi manyema ata la manyema place ezali ata la manyema place azali ayebi sangai manyema eza na province eza na frontière na pays ni obine na uta na mboka Angola maman Félix était angolaise mais papa yo ebite ke ba congolais belé ba kima na ngambu kuna bangolais kuna mi ba bimisa ke kwa bangolais te mais soko tali bango source baza ba congolais yebi mais ba mitaki no kwa bangolais comme si maman Félix azana e congolaise mais bilo ba mi pika angolaise maman oui papa les deux peuples wana ogo juger bango te les deux peuples Angola Brazzaville dans le royaume c'est difficile à juger parce que le même tribu au côté est à côté, le même tribu au côté est à côté. Mais le problème c'est l'amour. Parce que dans mboka wana bazombo baza epelé, banyoka longo batutu wana so de bazombo. Mais nanya dérange ka nyoka longo. Abeta la musique n'est sans problème. Ba jouer rebelle ba mavu ba beta na Congo wana aza muzombo. Omoni, mutu ba dérange ka bango te. Le problème des fois kolinga mboka wana kolinga mboka wana bato ebele balingi mboka wana te baswa diza ba 100% congolais balingi mboka wana te bango wana bapesi bango pouvoir tala koma baza koyiba mbongo tala ndenge baza kopie mbongo baza ya kotia yango libanda epa ya mindele Félix asombi bandako ebele wana Bruxelles bolobaki Félix a étranger si bozobenga 100% congolais ndeni azoyiba mbongo ayo tonga libanda. Les problèmes, c'est un problème amour.
Ok. Siko papa nanga commandé so liloba no ya suka ezali ni na ba mourir bazo talanga pa na likambo so ko fungwa mama mukelo ba mo eloko e ko sala biso bi makasi mingi. Ozo no moi tana yo ma o exprimer vraiment pona likambo oyo moi eloko quoi. So ko loba. Non, les gens n'aiment pas la biso bas à la distraite parce que le problème ya occupation oyo Félix azokoka kolobela ngo te azolinga ko imposer bato banyamulenge ce sont nos frères ti lelo depuis alobela ki makamba ya minembwe soro ya minembwe toyebi te namoni bamemeli bato lisusu distraction ya dot oh dot ekomi na $500 ya papa wana toleka so de émission na sima soko bi to côte na sujet mususu wana na koyamba liso ta semaine prochaine to sola so na makambo ya dot okay wana na ingeka na epo senga na lobala bi dot ata bakitisa ngo na $500 mais ceux qui ont mutu bafuta kaka $1 et ko bala te le peuple zaïrois azande concentré ya ko il faut article 64 ko benga na Félix na bande konaï parce que bande konaï ce sont des fanatiques o ata la linzala amona ka Félix wana et puis Félix yemo ko ninga zana aza ko préparer à venir na ena ba koko nae rien à voir avec le peuple congolais mutu nyoso auti koyoka ambongo Monseigneur cardinal Mambongo comment alobeli Félix bona ndenge baza ko s'enrichir peuple aza souffrir mais lelo ba komi ofinga sous catholique donc batoine soko lobika vérité contre président na bango ba fingi yo donc peuple zaïrois toza contre bande ko na biso kasaité mais comme bango balingi kokoma ba congolais te baza kaka baluba balingi kokoma bana mboka te lobi bayeba ke ba okutana na biso ba vrai bana mboka tokotia bango malvi ba kozwa pe mulunge ba okima mboka wana siko pona yoyo monike mutakoza ne azana ye demi daka azape na droit mboka Congo soka botana mama congolais be abotana papa ya zero to lobaka do azape na droit mabele na biso omoni tango boza ko utiliser terme wana oyebi ezana basi ebele baza lokola to baboti na mindele ba mama na bazo yoka mitema na bango ndenge ni na terme boko mobenga bana na ba do ba demi daka bazo yoka ndenge ni tango bino bozo benga bana na bango bakomi ba demi Dakar bazo yoka ndenge ni boko longola congolais te ce sont des congolais oyo ba pona kite babota manandambo mama mundele nango papa mutu mwindo ce sont des congolais ceux qui bango baza na problème na Katumbi ba régler na problème na allié na bango ya FCC et ya Union Sacrée Katumbi aza allié na bango ba régler bango moko commandant so bazo to sali so totali nyonso ba osala na ba osala pa kase ne poser na biso kuna Katumbi ba osala pa kase mais bango moko nde bazoloba na minoko na bango bazotanga plus Katumbi yango biso tolobelaka bango moko nde bazotanga Katumbi bango moko ti bazotanga epo bayebi ke aye abombaka na ete akoza kandida me batika koya kosangisa bana na biso boto boti libanda oyo baza na droit ya bango mpe bakoma kuna bakoma mikonzi batika kosangisa apres kopesa bango kombo ya demi Dakar bamama na bango ntango babotaki bango bapea bango kombo ya demi Dakar te bino ndeni bokoma opesa bango kombo ya demi Dakar ce sont des Congolais oyo abotani na papa mwindu obi mama mundele sont des Congolais Mamadou Ndala ye wana akufaki na front azaki 100% congolais mais abundela mabele na kufa mais tango Mamadou Ndala sacrifié vie na ye makila na isopani pona mboka wana Félix azoli ambonga ba Rwandais mais makila Mamadou Ndala un étranger 50% étranger mais akufeli Congo wana comprendre boloba bobina ka rumba bien tolinga ka musique rumba kale Jeff azaki nani Guinéen congolais Guinéen congolais bobo ya musique ya kale Jeff bobo yango aza Guinéen congolais tena sens nini ke commander so moi na sens nini ke so totali ana mboka ya poto to vandi awa po mona ke mutuma akamba bino comme président ba mindele bazala rasir ke aza vraiment 100% mutu na bango ke oto obenga demi Dakar ba ko chat mais ba poste musu ba demi Dakar ba kotaka mais ba poste musu na tunaona Sweden mutu azo koma kuna premier ministre congolaise boloba nini congolaise ako koma premier ministre na Sweden congolaise ako koma premier ministre na Sweden ada 100% congolais papa la maman baza ba congolais ada atana abota mina Congo na nani na côté soka ya Uvira soki wa congolaise siko boloba nini eloko memi bato bakoma na niveau ko yeba na nationalité bato ezali
koboma o baye koboma biso na nzala yango epousse peuple abanda ko réfléchir musika mais batia bana na biso na kati te bana na biso bato akende osigner ba contrat na ba Rwandais te po baya na mboka wana bana na biso basigner na bango contrat boya kolatisa bango bere ya kolobake bakomi ba demi Dakar depuis quand ce sont des Congolais yo soki yo kanisi ke poza mwindo peut-être papa naza papa na yo te Gapeta bakanga Rwandaise bakanga da Rwandaise maître nani commander Sonakin nani wana ngai bakatanga ngai Rwandaise banga batumanga moto ona za Congolais nga moko muto oche okufa so kadi ombwana asala émission penza mobimba benga lobi na Malawiti azalubi na za Malawiti soko tunie Malawiti sur quelle base parce que nga na ko pesa na collectivité na ba master papa na biso bazali na ba tata mwasi na banga bref ke na otongela bango ndako na place papa na biso lupango papa na otonga ndako batoto ba yebinga siko yo kendo tezenga Malawiti yango ba okufa lokwa lo lokuta okufa lokwa ba nzizi okufa lokwa ba nyama parce que lokuta eleki vous comprenez ba vrai congolais lokwa ba biso boyo kende ko traiter nga étranger parce que olingi mutu nyonso aloba lingala lokola yo pona nyozo loba Swahili te yo pe loba Swahili ngaka meme na loba lingala yo pe loba Swahili to yoka yo wow soko yo okoki koloba Swahili bien te sabi oza mopaya ouais batu mo baza ba bolole ba comprendre te ke Congo eza na 4 langues tango mobutu ape ache 4 langues parce ba divisa yango na 4 langues 4 parties linguistiques ba yebi ke moto akoto oyo ayebi langue ya koto oyo ayebi koto te pour qu'on retrouve que na bato mosuba na Kasai ba yebi na bango lingala te na Swahili te siko tango moto ozande mwana ba moko lobaki aza étranger voilà o moto so ya lobi ki Congo te o ba moko lobi ki azande ko na biso te aza mo Congo a loba ki Congo te ya no me folo ba na kine komi bongo te ala bato bayana makambo wana baza bataliban mama ba eza bataliban bato bayana biloko wana balikanisi ke bako disqualifier bato mosusu sikoni no kamwana bataliban kaka bataliban na sens ni papa nanga moteke bino pe bozo kabola pe mboka Congo pa mate bo chaka koma bataliban liboso ngo pe bino pe bozo diviser pe mboka na sese mama bana so makambo tozolo ba eza vrai eza réel bato wana baiko kotisa désordre na mboka wana comprendre bato wana bato bayina makambo ya koya kokabola peuple hotel aza congolais te peut-être aza soki Malawiti te bango ti siko il faut plus peut démontrer bango ke Félix aza congolais te congolais te amon oyo aza na preuve ya kolakisa biso ke Félix aza 100% congolais aya nango biso tobimisa maloba Félix ye moko aza ko expliquer que aza congolais bamana aza congolaise donc c'est important bana na biso babotami na mindele soki bango bako bataliban problème ezali ya nationalité ya Katumbi bosangisa bana na biso te omone parce que na biso tobo belé libanda na équipe nationale na bino combien de métiers bana katiko ebele combien de métiers siko bino bolingi bopekisa bana wana baya kotia tala na bango pona intérêt à Félix po bino boza bobimaka libanda te combien de baluba oba nakutana na mama moko na matonge mama boni moninga lobi commandant sa boni lobi bien mama lobi papa tolandaka bino lobi mama il faut kolanda biso nzambe akobatela bino mama ona azali na mwana moko apembeli lobi papa na makambo siko bokomi boya bana na biso ya ba métis lobi mama ye moko pe azali moluba lobi kaka bandeko na bino baluba lobi te ngana baluba nalingaka bandeko baluba na biso na bandeko na biso baluba nalinga bango te comprendre bango moko na bakabwani na iloko wana ya makambo ya baluba wana ya kolongola bana mosusu sikoyo yebisanga mwana wana akor fi ya kitoko métis ya kitoko bino bolingi bolongola ye bolongola ye kikongole mpona intérêt ya Félix baza bana na biso soki loi wana eza koempêche bato lokola soki bakatumbi nous on s'en fout bana na biso ya mindele oyo toboti awa baza na droit ya koya kuna koexerce badroit na bango to etaki baza na ba 50% ya makila ya bapapa na bango na bamama na bango. Ok, merci beaucoup commandeur So, merci beaucoup Nathan Otozuyo oyo leki na kata mabi ya Star TV toza si ke ezali ba liboso te ezali pe mbala ya suka te ya koleka na kata mabi ya Star TV bongo oyebisi ba Mourez na ngani na kata mabi ya Star TV po na chaîne na biso oyo
bino bokumo tia lelo mutu non toyebisika bandeko ke mikolo oyo tokomi bapartenaire ya mabia TV, Star TV, donc bozala ebele mikolo tobandoleka 3 ou 4 fois par semaine on a kopesa bino ba vraie information ya sans parti pris ya sans haine ya sans nini on va dire la vérité donc mikolo bozwa ya bokechwa ya bandolekawa bo s'abonner ebele parce que bo banda kolanda biso na temps juste réel tango tolingi toleka bo bandolanda biso na bokechwa awa chaque fois tozana information on a koya kopesa bino pas ba information oyo eza erronée ba information oyo eza triqué non to pesa ka ba vraie information oyo ti lelo ebele ya ba information oyo tozoloba ezokokisama na ote koloba na site ya collègue na yo FM Les Sages ke kala mingi te bozolela batu bon bozela ke comme ba comédien mosusu okende na mama moko azokende pe lisusu bolela ya mama ya munene. Ça veut dire quoi? Biso to pesa ka ba vraie information et ba vraie prophétie et ko kisa makala mingi te bola nango to awa na mama bia Star TV. Merci beaucoup papa, merci beaucoup na mou na yo, merci beaucoup na nata na yo oyo lobi tellement bien makasi na sepel na yo. Malgré tous ces amba liboso na sa on émission au cœur rapide trop mais mbala simana si na ko maîtriser yo. Matin à maîtriser on a noté ezamba liboso ok na ngali kolo trop moi vite trop quoi même bala sima na ko maîtriser na siria et ko le kabie mena siri ba mourir zinanga bazali ya kosepela bande ko ngai bino boye ki commander son net a uti koloba awa alobi tellement bien makasi mi bande ko bo comprendre mon avana ki calme botala ka baza batimo balobaka mingi na ba émission baza batimo na vitesse trop et ça ce qu'on ba ngali boso na sa bon émission bande ko tina zuye mingi te mais na si e ke na ko simba ya bande ko ngai bo bana aimé vidéo balobi bande ko ngai bandeko na ngai elo na nel baso bandeko na ngai conclusion na biso ezali boye na kati ya mabia Star TV pona bandeko na biso lo nazo senga comité so ba kwa ngola bandeko na ngai tolongola N4 na biso on eza pa na conclusion na ngai bolongola N4 na biso en plus politicien ko ça la politique qui te pona conflit non wana ezo sunga peuple congolais te bon même ba division te na kata politique ezo sûrement ba congolais ming vraiment te yabi merci beaucoup le bandeko bozaki na ligne merci beaucoup na partage na bino merci beaucoup na bandeko moi aimé vidéo moi commenter et resala bien sans oublier balobi qui sanga de Luxembourg na peso mbote mingi na temps o botali ngai babi sans oublier balobi Willy tout na kata Londres merci beaucoup na support na bino merci beaucoup na Yves Moussassa merci beaucoup na Thierry Wayamba na mboka ya Paris na sengio merci mingi balobi maître Chikifa na kata London na kata Totina na peso mbote mi merci beaucoup na soutien na bino merci beaucoup na encouragement na bino balobi bo s'abonner massivement na kata chaîne ya Mabia Star TV bande kunanga bokozala jamais déçu na kata Mabia Star TV bande kunanga tolobaka na kata Mabia Star TV ticket nzamba lola sala biso bolamu nzamba lola akuta na mboka Kongo nzamba lola asala biso ka grâce merci beaucoup bande konanga tolongola mutema be na mboka Kongo totika makambu ya koyinana ba conflit ezalate na mboka ya Kongo ba politicien ko sala politique te ya conflit pe ya division na kati ya mboka na biso nasi na lobe loko merci beaucoup Pati Vunda na kata France na soutien na kata Mabia Star TV merci beaucoup bye bye.